ndenge ezali na likolo ndenge mpe ezali na awa na se. Papa bongisela biso po ete biso mpe bamona biso ete ya solo bango wana bana ya Nzambe okombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Tata fuma mata tango ifweni tukulombelwa bakafulu wasikiliza bana bako. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Lelo na tongo oyo balandaki message papa Mfumalongo papa Simolimba Mjangani omboka Brazzaville ye azali esengweza makasi kuna oyo bayibi Brazzaville babalabala mosusu etangami kuna pona milulu ya lelo donc esengo eza kuna donc tolobaka tango nyonso ete Brazzaville ezali nde ebandeli makambo ya kitoko kuna esengo eza kuna lelo. Angola vie! Angola vie! Angola vie! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Europe oye! Europe oye! Europe oye! Bo Tata Molimo Santo na Brazzaville atuninga soki na protocole transport SPC soki banda poto pe bamati na États-Unis to ye mokeme koso kadi amu yawa lankamba toza ba papa etoko na ba papa de la ville bango balobaka boye eske nyoka azolaka na makolo azolaka na makolo eyebanaka na tango nini na moto wana mozoni
Protocole oye. Protocole oye. Protocole oye. SPC oye. SPC oye. SPC oye. SPC na ero totindika ka banten kaka ezali transport oye. Transport oye. Transport oye. Wanansu kamtalia kamingi boke baba kubeta vile na moniteur na mayombo. Technicien oye. Va technicien oye. Va technicien oye. Papa Simo Kimba Mchangani oye. Papa Simo Kimba Mchangani oye. Papa Simo Kimba Mchangani oye. Kusimba, Kumeka, Yankele, le 20 mars kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali le 22 mars l'an 2023. Ya solo ezali libienga mietata Molimo Santo. Ndenge bayokanaka na yemoko kolo Yesu. Papa dialunga na kiangani banda l'an 2001. Processus na bango e bandaka banda na 1999. Kolo Yesu papa dialunga na kiangani na tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kiangani. Ndenge lelo iye moko apesibiso ba programme. Kolo baete koyoka na ndenge bayoka naki. Kolo Yesu papa dialunga na kiangani alobi ete botonga Yerusalemi. Soki botongi Yerusalemi te pas na bino ekosila te. Yango nde apesaki. Ye moko atikali kopesa démarrage. Yango tolobaka ntango nyonso eke soki papa dialonga na abandaka na faki parce que faki nde ceinture na bango. Eza boye te yango abandaka na faki na le 6 juin na l'an 2001 wana. Donc singa loketu sokolingo simbi nani boye donc faki yango bapesaka biso date ya le 6 juin na ye moko papa Mfumbanza papa dialonga na kiangani nde atikali kolakisa papa Simo Kimbangu kiangani salo kiako kiaki yango papa Simo Kimbangu kiangani akabolile biso misala biso nyonso na kati na lingomba mpona botongi Yerusalemi yango apesi biso badate mouvement na mouvement donc mwana na mwana na date na ye oyo fo amataka Yerusalemi
mabondeli pe misala to biso bana na tango tokoyaka na milulu na biso elakisi ete tata aza na posa na biso mwana nyonso akozalaka mosika soki ayoki mbela ya tata likambo liboso akotya na motema donc tata akoyebisa nga likambo ya kitoko eza boye te yango ntango monaki papa somaki mambiangani abike bana na bana toyaka na Yerusalemi ntango toye ebwei kolele kutukidi bwei ndenge wana opesi pasi na yo nyonso opesi pasi na yo nyonso aleye esi abongisi ntango akotuna ndenge wana sikoyo tala misala oyo naza nango awa sikoyo yo mwana obandi kozwa makanisi eza boye te ndenge bayokanaki kolo yesu papa de alunganaki angani na tata molimo mosantu na buyei na ye na nzoto na mbala misato papa Simon Kimbangu kiangani yango tozoloba ete ye kaka ibuna diene siki biso akasiko luswa yango biso baprotocole SPC transport batechnicien solo toye tata esi atuni biso mavimbi esi atuni biso ndenge nini sika bote sikoyo ntango opesi rapport yende ayebi ndenge nini akobongisa mpe mokolo asuka ntango tokobima akozanga te kopesa biso eza boye te mpenza ndenge wana yango solo ekomi na biso habitude na ntango nyonso eke soki tosala milulu tokozongisaka maloba ya papa diangenda na biso nyonso ndenge toza na kati na lingomba papa atikalaki koloba nini tata alobaki nini devoir na ngai nde yango wana biso bato presse soki tozali kotala malamu papa Kurutu aye kotika biso na le 17 mars 1992 nzoto na ye ekomaka na date nini awa na nkamba le 22 mars mokolo lelo hasard eza te donc toza na double fête motama ya papa diangenda kontima mpe bozongi ya nzoto ya papa kisolokele libela awa na Yerusalemi wana mapamboli te alors ya solo likambo oyo nakoloba sikoyo po tolongola mwa ignorance nakokaki koloba yango publiquement te mais tika naloba yango po na ignorance wana mpe mingi tobetaka mabako eza boye te nde lelo mpe papa Mfumu Alongo papa Diangenda Kontima ye moko ayebisi ngai awa na mbanda yo mbenza lokola nzoto ambuta kisolokele eye na nkamba tala po ntango wana likambo yango ekutaki ngai na Kinshasa kasi ayebisi ngai ete mbenza choc physiquement choc oyo toza na yango eza na biso mwa mpasi mbutaki angani azali esi ya mesana kasi tala c'est la première fois tozwi likambo boye bapaya bakoya ebele mbuta kisolokele asali mingi na gouvernement epuis na kati na lingomba bato nyonso bakolinga ete bakoma na nkamba batala esika nzoto ya mbuta ekokota na mabele
donc tolinga te tokorecevoir bapaya ebele. Donc yango ndenge tokoyamba bapaya na shoko toza nango tolingi te bapaya bazala négligé. Bon yo mbenza yo tomesani na nkamba, alors osala encadrement ya bapaya nyonso wana, osala encadrement et puis osokipe na bapaya nyonso, kolia na bango mpe kolala na bango nyonso, malgré que toza na esika ya kolalisa bapaya te. Ngai papa mosala bosalaki ya ndako ya mitino, kapasité ya ndako ya mitino, meme na bafauteuil bakolala bakozwa kaka pongi na ndenge ndako wana esalami. C'est vrai nde papa doute ezali te, et c'est comme ça que bon Trambert essaie un peu de se goder, Boutagangani, rester derrière lui jusqu'à l'infini. Bon, nakokende nga musika mingi te, si me comprendre. Alors liloba ya papa tata molimo santu papa ndenge na kuntima na dati ya lelo tango ye moko nkulu papa de solokele azongi libela na nkamba ayebisi papa Mbenza Kiangani ete sala pene ya Mbuta Kiangani jusqu'à l'infini. Papa Mpuma Mbanza bongele meso, papa de Lungale Kiangani bongele meso. Alors dans le 24 mars kakawana l'an 1992 sikoyo la biso nyonso bana tofandi ayeko répéter likambo wana na miso bandeko na nga nyonso ete Mbenza yo okoningana lisusu te ndenge nayebisaki yo otikali pene na Mbuta Kiangani koningana lisusu te. Alors sikoyo ngai la conscience nanga na moni eke soki papa Mpuma Mbanza aza te, donc mais Simbangis moye sikoyo na banga kika likambo moko, donc nazongi esika ye papa Mpuma Longo papa Dangenda azalaka na le 4 août 1951 tango balakisi vale bagene, donc modèle ya bagene oyo bazalaki kitoko moke etambolela malamu moke, kasi etambolela mobulu nde ebele. Sikoyo ngai nakanisi na nkamba awa na nkamba mibeko nde tetambolaka awa te bato batosaka mingi mibeko te, ezali mingi bagene eza boye te. Sikoyo na aplike mibeko beto tosala laisser aller. Esika wana nande nabangaki, mais nalobaki na papa Mpuma Longo papa Dangenda eke tikete bolingo na bino esalema. Yango ezomonaka tango nyonso bozobenganga Mpuma Minsiko ezali papa de la ville te, mais na bango moko misata. Donc pendant le 22 mars 1992
ti aye confirmé yango na ministre bandeko na nga nyonso na le 24 mars 1992. Papa Mbenza aza méchant. Naza méchant te. Nazaka très gentil. Mais soki otamboli na mibeko te nakomi méchant. Voilà nde naza kobanga sikoyo batata. Naza kobanga sikoyo batata. Mais esika wana biso nyonso tokoprofite na biso. Papa Mfumalongo ayi kosilisa likambo na nga boye akobanga te. Mwana oyo atindamaka nde akoliaka malamu. Donc biso pe tokende kaka na rythme wana. Tango totindami lelo oyo towali kotambusama na papa Semoki Mbangu Kiangani. Soki totindami ndenge ye azali kolingila yango wana bomengo nyonso tomoni yango. Wana introduction la sali ndenge est tombé juste dans le 22 mars ndenge ezalaka na 1992 mpo na ngai yango nde nabimisi likambo wana. Donc ndenge tolobelaki yango Papa Mfuma Mbanza ayibisi ngai Mbenza ndakadiki bati ye Papa Semoki Mbangu ndakadiki bati eyani kuzodi nkudigondio kani lusuki lwa mpamba lwa nikuka kolinga te ata kutu salaka pembele tango nyoso kolinga kudu te ata suki ya pamba eningana elingi koloba nini wala na kumi na mouvement nini voilà SPC protocole oye aye oye psana Mbenza même papa diangenda papa kulitawisi kolingaka te batu bazala na nzala ezala te odebrie efulu mpeti leka muntu esika kolalisa mopaya otala yango nanu yo otindi kaka kende olala kona otalisi parfois mopaya kikokuta obongisi malamu te wana soni ya nani wana nakomi na mouvement nini nakomi na protocole tango nyonso Papa Mfuma Mbanza ezalaki Papa Mfuma Longo bamouvement nyonso ekosalama na mituka fo kaka yo Mbenza akende koyebisa chauffeur boye transport oye oyo bovivre na ngai nakosi to nakosi te asolo wala Papa Semoki Mbangu Kiangani ti lelo koyoka boye ngeye yukulu ye babu yo utomesani na bango wala nakomi na mouvement nini tango wana nyonso nazokokende na esika ya Papa Mfuma Longo ndenge ayebisaki ngai papa ndenge ndakontima kasi kobanga ezali te mabondeli makasi mpe tokoka kolonga po ye alobaki yake aller accompagner Mbuta Kiangani jusqu'à l'heure finie. Donc zala na boto siti na loi autre bichete wala na boto et ça le boto yo bimanan wala bimanan oyo tato soki na bimisi ye tosalaki na ye banda kala na SPC oyo toyokaka lisolo
eke moyini atelamaka maseke ebimi mpo na nini lingomba ezata simo timbango ezokende kaka liboso na ntango wana bapapa botongi hôpital ya Kimbanzeke sikoyo na mokolo wana bapapa bango nyonso misato baza na Kinshasa mpo bakende Kimbanzeke me satana mpe abimisi maseke alobi tokotala esika bakolekela bango nyonso misato bauta mokoto bakoma na Kimbanzeke na paroisse kuna bandimi batundi sikoyo bazwi bavoyu nyonso ya njili Kimbanzeke donc batandi bango banda limete donc mobulu moko ya makasi batala soki esika nini bapapa bakobimela mpo bayibi kaka bazalaka na cortège malchance pour moi napelaka na Kinshasa nayesinga mbenza luka solution bango babandaki kopesanga maboko nabandaki kopesanga maboko soki nauti nkamba soki naza na bacourse bazalaki mibale na papa Aron oyo abanda natika biso alors bayebisi ngai na trouve solution moninga na ye papa Aron wana azalaka na voiture moko Mazda abandaki koretape maintenant ebongi mpenza bien be donc oyo babengaka na Kinshasa ebetela nazwi bango bapapa bakota na Mazda wana 1000 wana oyo ebetela mpenza eke nanu kutu basimbi ponçage te donc mpenza kimbamala mpenza toyokani na bango sikoyo bino ba SPC protocole bozala na mituka moko à distance bapapa bakota na motuka wana bango ye tozalaka na motuka oyo ye papa Aron wana azwi motuka na ye wana ebetela bapapa bango nyonso misato papa Mfuma Longo na liboso bapapa bango nyonso mibale papa kulutela papa Mfuma Mbanza na nsima ale oyebi susu lokolo wana bosala te mokonzi na ngai nayebi yango mpena malamu po ezaka Tshisekedi mokolo apesaka miki na Sainte Thérèse ezaka nde bongo. Alors ngai motema ezalaki mpenza likolo soki likambo kuna donc ngai nde bato bapesi mosala wana de loin tosurveille bapapa baleki donc bazomona voiture yango ebetela me nzokale bapapa bango nyonso misato bango bakomi na Kimbanzeke bavoiture nyonso ndenge ekotaka basurveille bazomona yango voiture moko ebete yo ozotia kaka awa lelo kota kuna kota chauffeur ozose guide kaka motuka chauffeur aza teti balande basurveille batomboki balande na voiture zwi kaka direction kaka na résidence ya papa oyo akala oyo ya Kimbanzeke wana balande na boye batala na kati bapapa bango nyonso misato soki bango papa akoti siko bato bakoteli wapi SPC asali mosala na ye yango nabimisi ye wana yo mokolo yokutu retenir mokolo ngo malamu papa po ezaka mobulu mokolo wana totokaka po toyebi te tokosala nini na likambo oyo boye po oyo tate Tshisekedi mokolo wana ntango wana azali kolinga papa Mfuma Longo te papa Aron takumbaka pembeni papa Mfuma Longo toki papa Mfuma Longo azopesa quoi n'ayez pas peur, conduisez comme il faut donc n'ayez pas peur, faut faire semblant si comme nous n'étions pas là. Papa Aron tango akiti na Kimbanzeke donc chemise polie azinga papa il a fallu yebisana avant que répéter lokola ezalaki babongiselaki yango ndenge wana mission accomplie donc tozoyebisaka matin olipata tata Nzambe zonga na yo papa Rafu
Matokoro ye! Espesio ye! Mateknisio ye! Papa, nzembo moko elopeye makalibi. Olingaka komibomba piso. Toye pipino. Papa, yomo. Papa, yomo kono byangu sikachiko. Olinga ko lubango te. Kasi yomo ko papa, oyeka pika ko kubimisa ngo. Yomo ko oyebaki. La place papa yo lobi. Papa alingaka bisote abenda kabisa na matoi. Papa, mutu nzamba asala ye matoi kwa sala nini? Papa usala kama lamu. Wewe biso batutumyoka kate. Soko bendi biso matoi tete kusala nini? Ngana lubaka papa bonza banzambe ndenge oyoki bolingaka ko mibomba. Ngana lubaka boye papa zako batu balubaka papa zako. Mais epai na papa na lubaka Limi sanga na kombo na lubaka kombo na ye. Zako c'est l'école. Zako c'est l'école. Soko oleki epai ya papa zako te na biso ndenge tozalia. Donc oza eloko pamba. Pamba te epai na ye matei. Ye alakisaka. Yango ne olobaki papa obombi yango oye biso nyonso koyoka yango sikatiko. Mais biso yebi na biso. Ba oyo basosolaka. Oyo bayebi bino. Papa bayebi. Mais oyo bayebi na bango bino te. Bamona kaka bino kaka ndenge wana kasi. Lokola biso tolandaka bino. Tango nyonso toyebi ke bozamba nzambe. Biso toyebi. Ata bozoku bibomba papa biso toyebi na kombo ya tata mwana pe tata mulimu santu. Amen. Protocole oye. SPC oye. Transport oye. Bateknisien oye. Sikoyo tokolanda liloba oya papa diangenda oya tikalaki kosiki de sabiso na ba mouvement nyonso malgré mo yezali toluka la place to fanda pour celui to telemi et pour prendre biso moi minute ebele tozosolelaka ndengo wana po ete tozwa likambo oyo tokokende na yango toyokani lelo ezali journée ya liboso ya le 22 mars. Donc kilte na biso evangeli awa to tokende kosukisa na ndako ya nzambe nsima na ndako ya nzambe ne na tribi toke kosala mosala toyokani sika tolanda liloba ya papa mfuma loro na mouvement na biso nyonso. Matei mapekristu izali matei moko monene na kokaka kolobela yango depuis que ezali très bien kasa apei biso malamu makambo malukuta soko tokamate ndakisa yankolo yesu baoyo batia maka sinzili bokangela pamba tida mosusu bato bazalaka na ye bazalaka bato lukuta mingi baya koloba ete nkolo yesu atekwi malgré baokati yango malamu nde tokoki kokwesa ndako oyo kasi na mikolo misato na kotonga yango baokati yango malamu bango bazalaki baganga nzambe bayibaki mpenza malamu nde likambo alobaki ekosalama kasi batiaki etembe babengani na ndako nzambe babombi ye bon bati basinzili pamba te bosala attention moto wana aloba te nsima na makolo misato akobima na ye malamu nde botia basoda bakamba teke bato wana batiaki bango asekwi bamemisango de solo tomoni ye abimi mpenza ndenge mosusu koloba te pardon koloba likambo ndenge wana te pardon koloba te vale bapesi bango mbongo corruption bandimaki bakamati mbongo baoyo bazali kozala na elongo baya koyiba ina butu
ndenge ni bango balala orte lukuta na bango mwana na kasima soko to kama ti ndakisa bango nyawo baninga kabisute tango ba okete baba simoto bango kofi sango itamuli c'est katika wote mbango abongwani bakama tili kaboko pesa basi yango pesa mulene pate baoyo balada ke papa simoto mbango bondi mina bango ikita yokola baoyo balada ke nkoli yesu bayibi bayakala kuyiba tusula koli yesu or yesu asekot Timothy Mbango sepatika wa abongwani nyinyi susu wakamufambo mwana yala ndakite acheki mumuno na mukili sepatika wa asi ajonge pai na biso toji mulima na ye tete olie bati na bangu moye dalite kasi na monoko koluba bakindo kuta na ndikoli yeso ezala yande ngwa mais le côté n'a pas vraiment la bas la vie sur l'attention ma maman n'a pas fait sur l'attention batwana balemina dute pa bate ba moni de aja ya e ko kina bisu te malamu de to zarata toujours ba ugo torki kala pesa na batna boro tolobi non tolobi de tout dans la matabolo côté et si là bandimi totalement na solo bandimi total attention moyini na bisu wana de mina bote azalina ba serviteur na ye oyo ya kutambola lelo yo kimbangi soko tambule mala mute yo mo ko tala soko sali mwali kambu samona ye tambuli noki beza mais soko mutusu asali kamera ye samona ko tambala kate kasi yo sali kamera sabo tambuli basara kiboyi kukamwa pana ni samona yo kaka tambala ya bango tambala tendingi ni nwana donc bango batuba be sali na ntela na bango mais yo soko sali yango kaka obebi ya wana to tambala peza ndenge bana papa tumudu mama ku tambala tola na matanda papa sumoki mbao iya taraki mbomite baninga solo musala na bino egali musala kusaka na yangote le memoni bako compare bino na banane est-ce que bino musali ba soda est-ce que bino musali ba messager bino musali ba sécurité ole baka nani tani mbala soko to kuka kuliba musala na bino ndebo pesa mingi ekukumona na pai na bino na tina nini ya solo tozalaka na bitu batute mukengeli kama te toyi mala mole batu bakulinga kabisute bitu tozali non violent c'est-à-dire batu na kona kubunda te batu wa kuchola baninga te batu wa kufinga te kasi baoyo banguna na bisu wazali bele oyo bakufinga kabisu oyo bakuchola kabisu oyo bakubundisa kabisu na kanisi nzambe akani nzambe wana nini yeka nzambe azali na banjelu est-ce que mon tour bonité qu'on a des cols azali na yeke kaka na banjelu sasa sipo kibangu kama tega na titre wana ngara kukana musika te mukolo mususu na 59 bakanga ki batuna kikwiki batuna bisu bakanga mi bele na okisango nde bakangi batukuna na kikwiki
na kamati avion na komina kikwit leta ibatu malamu ndengara jarago kanda kuna batindi bati assurité beli na basoda ba latindi là-bas ya civil basi na bitu kwa baoge samode papa zalo kuyaba yaki bati beli na aéroport tozala kina citoyen mbwendi tangu tokumi na kikwiti avion yekwei basi na bitu ma ye beli baoge batinda makaba ya kutala banane bakuyamba papa batu oyo bamonile batu bayambi ngai batu pamba batali mutu ayekoli na kati na bango azalaki te batali oyo asali humanité ou bien asali université azali te batu wana bayambi ngai kitoko tokei esika na biso nalobi na kokote liboso na ndako te nakei na ndako ya conseil de lycée liboso mpate na kuyimba pale bakangeli lisusu bato na biso tango oyo bato baya koyamba ngai oyo batina maka tango bapesi rapport na oki baza koloba na flama amba te babundeli mpe nakutaki bango wana bango mpe balataki na bango kaka civil na oki mundele aza koloba na oyo azalaki conseil de lycée salanan teluku kuna na aéroport solo bato bene bakeleki kuna kasi bato apambapamba mutu moko ilimo kanda kuna azali te donc kubanga na yo te bazali kaka bato pamba soko tomonaki ete bato na mayele bakenda kuyamba yo nde tobangi kasi tomoni kaka bele bato pamba ayakolobana na flama ngana zavana yakokaka tango asilisi ngana seki alors ezalaki comme ça les lycées du sentiment kwa nini oseki alibite ça m'a dit baza ko prendre rapport bato baya ko yamba ngai bazali bato pamba mais c'est moi abangi ndenge ni yo kiliango na limemena sina vani na bino flama mbala mingi na sina yibi momo na kuna bino mokemo kela kulubaka teka sinakoka soko baza kulubana koka ndio wana wakati malamu tena le na wakili kama no batu pamba bakenda kwa yamangai ngana pesa kali tuni lubila ngai nano na bawe basala kina nkole yetu elongo ou bien kamata Saint-Pierre oya tikali mokumba mubimari ngumba kama te yesu lubi tena kutuma ni ngumba na ngai na mutuna yo asalaki karakini azalaki lettre moi je dis voilà donc soka azalaki lettre ko bitaka bato wana te bato pamba yango wana pia bino soko balibia tikila biso bato pamba wana yo okiboye osiliki oro teto yaki mubembo mutu na mubembo wana yaki nzambe akamata kailoko apesaka ye oyo loko nzambe apesaka yo sele yango lukola uzali soda ya mulimu mato na yo okozwa ngobe na kina na mulimu ko kama tena makambo mpomba te na baninga kama tukuna bazali kusala boye yombe kuna kusala ndenge wana zali musala moko munene bino bazali kusala donc siko wana ndubi ete yo kusala kama musala mo mukilike zali musala mo mulimu sala ngona lolendo te zala orgueil te donc siko wana ba mama na batata na kanisi mboka mata musala oyo na de lukola musala ya bato ya mukili bino muzali basoda te ezali te ndenge ko tango susu obadi kusilika obadi kuveka mala makambo oyo kugite ojui difuti na mukili or que bozali bato na difuti na mukili te elamba yomo kolati kasi mbala mudo sumba mudo kusumbile ya zalite ndingomba kusumbile elamba wala te wana ilakite te solo bozali ba volontaire fana kusala tata donc na isika wana bosala musala na binu pezana kitoko soko
nzambe azalaki na biso te nde tozali na pasi kasi nzambe aza na biso ndenge wana oyo papa kumwambia mazoka banani wana baninga SPC baoyo bazala kama lola c'est-à-dire oyo bakozala kama mbisi na ebale azala kuzaba mbisi sikasika watala mutu azali kujambu no kile kimeza kurai kama tulie o kama tisinga obwatiliye kama tisinga wana yobo benye male kie na kati na bwato na kali si mutu wana kubusa na hiyo bisusu te mutu wana kubusa na hiyo bisusu te na dina nini pamba te solo pe kie lisali soko yote ne mwa intelite obenga ye nani sauveur na yo soko yote na kufa donc baninga soko ozala kusala oyo sala moto na boboto jiunga na wewe malokolo mwana muke bamona yero ko pamba kwa tozo plus de mérite soko zali orgueilleux ay ojibere de foot na mokili mais c'est parce que vous avez sous son vivant le kola bozala kité oh bonjour de ceux bana mike on dirait batu bazani wakudo or kama kuna binu mazali maboko na binu mazali c'est katika boko comme là ils allaient les sous télé allez tonto ngagasima soko badi de kambu malamu leo sisi tango pato za foot tambola na solo kula kutika tena mtofu mula hiyo mimi tumpata umeona ekebe kama te bo milima beko tambola kana butu hata boya za kufungula miso afungulio miso ndenge na mukili oyo dikolote bosala tansona dikamandengo wana kama tena kumana kayango kikateka Tanzania kwa hiyo zelimu santu bazala mabate ngambili sika nyoso tu bila bozala kusala bozala ba méchanté batuna kusilika te batuna kubunda te batuma kuluma makambo busoto te batuma kuyingira na likambo kuyingira sana katile nguma na bisu likambo na politiki na boyi awa na katile nguma na bisu na lingina ngama kama politiki te moko kusala boyi na boyi na linga ka esika batu bazali kubunda te na linga ka hotel esika wana te na lingi kumana esika batu bazali kuluba mongongo makati te so zako yemba wana kusepela kati soko ebado kusuana ebado kufingama na bado kumona baorgeye na bado kubanga kama tete mwana mpati to mwana mpati na kati na mpati wewe benga makapenda mpati na kati na ngoma na bisu batu baningi bisu te batu mutusi tika balo bana bango kasi yo kuyingira na makamu na bango ke kuyingira na makamu politiki na kati na ngoma na bisu te wana na boy pamba te bisu to mwana mpati mutio soko kusala ke kambo d'accord kasi yo kimbani sosali yango bango te sala nano lelo mpati kana kati na kinabisu mutu musu sosali kama na ye soko bamona le kimbani to moka zalwa na to baby nza kulube yango avanche makambo ya baenseignant basalaki makambo ya mazalaki na grève bisu zake na baraza kasi nikambwana kama na woke amboa vraiment pesa na pasi na kati na mutu mangai kwa nini babuto kali biso tuzana biso kuna te kasi bamoni enseignant moko la kalaje kuna kimbangisi participer na grève batandenga wana antuka na mwana na coordinateur national te to kana mwana na kuluba na president de commandant wana na ko ko ndimate biso tuzana ka très sobre na kama biso kuluba kasi nakanda kukowoka baliweke kimbangisi moko sana kuna antuka ikika wana mutwana azali kimbangisi te papa moni plasi kati mokolo moko te afinga kimutu mokolo moko te aduni saka diluba mabena mutu jamais donc sika wana to yingi kama mabena kati na ngoma na bisu rogane sika te zamba batela bina kuma na tata pena mwana pena santo amen sabi mpasne jingiro ajisi mo bilum bibi surtout to ko tata futu kwa tata mavungu kwa msoki ye kwa tata mapasa ye mutamalauka idanieni ye moyo mpasa zingiro ayi kibilu ye mutakalambuira ye ngumba bila bagonto mpasilo yengi kanti wana bino bashibo mpasi zine kulunganga ngazo imitu
kadi ɓe to mum to wontuno fof weli fof siya leenda on tubudi tewlo fof mum mbudettulwe jaamu ka baanga ona wawno teena fof sa leenda e jaamodino ko lutto kana sananga c'est vrai mamo mamingi ma yemane ma fuutu mamingi bubu tulweki mufu wampa kuloanganga kunyangana kuna kulutokana singin timen timba or que reni tuba mutajan kama bobo ni yame mutajan sala ye mutajan kanu wina kama bobo ni yame bazé bin ki zé telangam pi famono e mo ngi ben tawza ka futu ngangin pas e sani so dugana ne ke ka kuba kuba mo ne ki telangam ni ko ne kuba ko yidi diu be kuba kele on tan tango mono forjala ko sali sataka mo ne lutela ko muto o to do ka sal mo libonde ka kala ken ka kala ka budule ti mako nima kadi on to tele mo ne ki telangam ni tango ko non tango le da fueni be bobu mo na ka tuele kadi bo to mo ina dio yimbo na pil kali langa to sei vun mo ne ta kan zambi dinga le ko kan tinga wala ko ko tela yani pa ka fatika ko zibuli na madamo ni bivangi langa di il adi do be no lo kala ngai mono lo fete kala e patience yi una salutena tamu kala ngel matti ngumu ngila surtout tango yi c'est-à-dire to ka zuzika ni to mo ino vraiment to lo kidi pa to ko ne to mo vi sa ko diamu da be to kansi to lo kidi ngam na bunzolele bo sabu ya mana uzile kubika Tanzania beto mwana nsona mba miaka ifwe yaka tunga ma tanke bubu ya kansona mba mida ko ifwe ka tunga ma bona beno ye mono kitunga yo lokala yi patience mati ngumu katko kamino la tumene bana ba chauffeur pardon ina sakana ne bana ba kento ngadi be la tumene chauffeur tu kamene no wonu di amudina no babu la jo kala salle dia kade mena pile rok ngabana wujili kade le bo abone papa alors bona passe di ko ngi mo le to modelo mena mo no kamele be to ko ni bo dia kade sidako kan dia wa dombe e kaminya kantine le sala sida mo passe jangala kam to le film pani diamu mo ni vo erreur yena or que quoi be no mo ni anu je kola wata vraiment ni je kola mo ko na jenni ni malgré kala temba siko zolo ko vuata kanti kalele kitabu la kana sadele minkisi no mana sadele minkisi kadule duwizana moni beno kadi minkisi kabe be toko be to kitan diba le yeto fima to kansabu kuna yibera kama zaman sambu ebe ndayi ko ko zunu uzulu ko le bulo ko ko to kima ko demna ki andu boyto matala tala ngara mpe bobu ko no sele zero ke lelu bono me tuma ko kanti il faut mo na matala tala ide adu do ndo mel ko be no tumo kam le mu tawuno kijana ko dokal nati mana baba kay tok ina nati mana baba kay tok antilu bazita nga le mana ko tema mambi mana kamino le ko kidi kasi le zabi kidi c'est un avertissement que je vous donne ya dido nzole le fo kay le ka ya kan sona mbambi ko ile mbotu nga manga kasi yo bu boy to ka kesu skandendi be to bu mana ngamba de be to lu kidi mbade ba so mo ka mo singa kasi singa be to kutu kidi boss lu kala pe ngolo fo musambu lokale ngol bu sambo c'est-à-dire no tu no bobu na ko sambo ta ko lutuma ande na yidi kan tengale no fatu lokale ngol bu sambo kadi tamu de zingi lu ta ko monanga sambo kina ko wala ngol bu ando ko ko kaka sufu na be no singa luketo yari do singa luketo kadi vila kaniko kadi bobu surtout si entreprendre voyage wandanda to ko ka sai muna zikabu zabe kibento na dieta te bebe lo jetu ko de lo waka ili arido mbotto kali ngangu zina tifutu kuna natine nkangu ngana wala yeto jodi lolo ombele lo kali patience yingi kalu kali fuke mo sagondo le bonga mana kete le nanati le way mo non so bona wala du ka e bangi mon parce que le avertir wuri ki le 11 avril le mo jambunda ki vela kana ngato ke le 11 avril ke sa bale ke kala mo ni ko mbaa ke le 12 avril ki na ta mama kan songa e ma kan talu musibe sar ki ne yame bona ilolo mbele lo kala no mote ke zole na mavwanga ko monzila mo ko na yende ngi po bazambi sutu baba boy chauffeur mo ngi zala batana ngi mana keto yamde tu ko dina wana kasi be no ngi no batana bana bobo keto dize be ko lo ngi pat ya do to tino no mi
bâtiment vaut vraiment tuer le comptoir là. Tout qui nous dit parce que il y a quand tuer le comptoir. Quand il y a le beaucoup de gens qui le le temps que Sénégal donc qui est le 11 avril 1981. Le 11 avril 1959 il y a le Akakunkamba. Mon ami ina mama ntoka na sapa soka ntoka la kema. Or que mon gars la kala makina ko demne kami ya mona fu ka fo ni tuko. Or que tawoni ya fo anoni ido ka zo le ko ba tala. Mbati kale 12 gina souvenir. Et lumbu kinante makala mon lumbu keko bo mel ba ka ko zebi moko ka te buta kala buyo ba tout déjà ça ko fota mama kala mon le 11 mon le 12 avril 1959. Ya dido ile no mbele ba kala tibe de fuka mon ti kamino zena yelo. Dia kala se le ne ba baka ka tin pasut benenu na tabio matingu vangu jamni zola soa mako na msomo mono umezola soeka tunga fikitunga kale mpasi ya ulazo sula sande betu mbongo zitufutu anga zikikwani aloro tunatoka nusu akampimi pimpa atutani bobo nzambe tutambulila ili amudina nufutula amana bila hiyo buna idole lutelele avant mo sabu idina ngoile mama bila yina mwana kumba sey mwana manda bila amen. Protocoloni nakomba tatono mana elimu santo l'elimu sanga subana ye en retard na réunion na bini na yebi kusala feti lobby et que le directeur na bino akusanga kama musala asenga service na hivi que musala protocole est musala ingrat, c'est-à-dire ce qu'on a monté comment passe na gouvernement musala protocole. Protocole il y a des nids. Protocole c'est un peu que tu as ordre na groupe ya kutia ordre na kati ya kada bakondia nini. Alors protocole ya nini kwa kurecevoir datu, kwa kusalisa datu, kwa kuevite ba mubulu etc. Souvent le voit kalangana bien na bino de protocole parce que makamususo kana nzilate improvisation ikokita na musala bien protocole. Musala protocole est coquille de l'ordre de l'organisation mais on a un papier. Il faut le poser à acte à Mariamo. Quoi, tout le monde a évalué, c'est vrai, ils sont organisés. Sauf l'organisation, madame, on a dit, service de protocole était ça. Quand c'est ça comme Mougoulou, il a dit, alors, on va lui dire, ah, Bango, on va dire, organisé. On va dire, le titre, il est le coupable. Tout le bâtiment, parce que on a dit, directeur, on a dit, coordinateur principal, n'a dit au-dessus de surtout, non. Baki yo musalawana, autant musabaninga na yo. Kwa baninga na yo, omoni sabangu pasite, c'est-à-dire, soko musala ekumi makasi, bangwana mtu wakocha maboko. Musala bina protocole na isengoyo surtout. Na yoyo batu wakufuta bino te mosala lokosala yango bénévolement mais tolingi discipline ya na kati na bino mosala sans discipline ya mosala pamba toyala na discipline na malamu tokana na wakati ya biso protocole totia mindondo te pourquoi batiye ngai te nous avons mérité place wana yiwana sala te alors bazati batumsuru kufika wana tumoni kana lo kanisa na makambwana lo continue na makambwana tuzobi musala
musala na bino yali musala noble mpo nini okosala yango bénévolement ntango oliokanda na ndako batindi oyo bali tala baétranger bakoya bino surtout luyana na telle place mpo koyamba banzenza baétranger oyo baye mpo alosalisa bango moto akosokipe na balogement asokipe na logement oyo akosokipe na transfert ayala près mpo ayebaka transfert il faut kana bato yango bakomi bazosika bakotambolela makambo yoso te lokola lobi awa alobi luyala na organisation ya malamu entre biso na biso makambo mingi te kasi bakoya kotala biso motundu na motundu boto bamona lwa na organisation malamu otika kipara na kati ya bino na bino otika makambo ya songi na kati ya bino lelo tikanakana na directeur tikanakana na coordinateur nakana kopesa ye eloko boye konsa akoyala na esengo non mosala eyali mosala tosala mosala soko mosala ebongi bato oyo surtout bakondima biso kasi kana mosala ebongi te bato oyo balobi bato oyo mosala protocole ya pamba bakosimi bakobwata kaka mpo komonisa te bali bato ya nani kasi mosala na bango ebongi te yobongisa mosala bino benganyana ya kutuvana na bino esika moko invitation na zongo ya leta soki azwaki yango lokola dimanche apesanga bapapier kana lelo na kolobisa bino kama mingi me nalongoli sika na réunion ya règlement ce qui fait nayebaki te ntango nazongi na 4h30 me akokota invitation po alelo na 17h30 moyen ali te moyen ali po kokanisa bino makambo oyo surtout natiela bino na nzela ya mosala lelo yali premier contact lokosala bientôt séminaire na bino nakolokela bino ata 2 heures de temps mpo ana kolobisa bino na kati ya séminaire parce que eloko importance yango wana séminaire yali moto na moto ana likambo akobimisa boni tosala mpo tobongisa nzela oyo boni tosala mpo boyokani eyala na kati ya boyeboyi lokola kosala mosala malamu vraiment soko boyokani ya solo eya na kati na bino kasi soko boyokani yali te moto akoanvie sœur ya moninga alors wana ya mawa mingi na biso ngwana lelo nakolobisa bino mingi te parce naye kaka nasalela bino signe de présence nalobake nayaki na kati ya réunion ya protocole yo tata directeur mpe nalingi mokolo mosusu oyo tosala nayo nano makambo protocole soko avant yo lobanda séminaire na bino comme ça tobongisa kango séminaire ekoyala bato surtout bakopase awa moto na moto ala na makambo koloba pour que toyebi nini nzela tobandaki nzela tokosukisa donc nakosenga bino lolimbisa ngai soko nayeli trop tard yali faute na ngai te faute na ye mpe te puisque ye mpe alaki empêché mais tosalaka de façon protocole mosala na ye ali motu toujours présent protocole toujours mosala na ye nini ala toujours pas distrait souvent de distraction moke kaka makambo ebebi ntango mbote lobana malamu losala mosala bino malamu bakonservateri bino liboso lokela bango so lolobi ye wana akoki na ngai te wali moto ya nzambe te kata nzambe alobi mokonzi oyo surtout ekolongolaka na ye donc tosala obéissance na mokonzi bateli bino liboso losala na bango na collaboration ya malamu
yali kubebisate kwa soba oyojobi olingaite oyali liboso na biso ye mutabebisate bokaneyala na kati na bino bolingo soloyela na kati na bino tosala mosala kete nzambe osepela biso bato batata na bino tosepela ebino moko mpe bato mosala losepela soko lomoni losali mosala malamu ntango bakofelisite bino moto etondi eye monene lolobi lelo toujours soko tosali mosala tolobi tosala ngo kaka aza ekivae yali mpasi mingi ango napesi bino kaka merci po loinvite ngai na kotala bino bamama basalaki seminaire nazwaki moya kokuma na bango te lobi nzoto ya na ngai yali malamu mingi te lelo nde kotala bino me mokolo lokosala lobandi seminaire nakoluka mokolo moko wana naokaka mwa nzoto malamu wana kolobisa bino tolanda ordre ya mosala so tolandi ordre ya mosala kaka nzambe akobenise biso kasi soko totie songisongi na kati ya biso na biso kaka nzambe akosepela te mosala mpe okoka kobonga te donc félicitation pour réunion moke losali bapesaki bino malongi bango surtout balobi namoni bapapa oyo bali awa bango bakoki kopesa bino kama maloba moke mpona ngai bato ezelanga libanda na kokenda oyo tabalopesi ngai nakosenga bino lubombango bakayaka kuya ebele lubengisi bato ya région surtout kwa mosala ya protocole bayawa na réunion lokosala sokolosela na nini yango wana nga tataka bino napesi deja tawana lokabila nini donc toka wana batata merci beaucoup alivi nakolobisa bino akanisi na séminaire bala bato mingi puisque tokotambolaka moke tokokota baprotocole epai na epai toke na matadi tokokota protocole toke na mbanangongo protocole adi na nkamba protocole toke na kisangani na mbandaka na lubumbashi mikolo natamboli kama moke na lubumbashi nakanisi baprotocole soko lobini bango nyonso deux comme lolobaki mpo bayawa akoyanga mosala malamu potopoto ekosila mosala oyo soto na libandelo ya kapasi na liboso kuna ndenge kobongisa me bookani na kati na bino parce dusali pembeni tokoyoka makambo ebele oyo kuna batiaki mpa nini toyebi te oyo kuna batiaki bapesi bagrade kasi tokomona mosala ya kosala te so batiaki ngai kama kosala plus wana yadi un peu d'orgueil na kati ya mosala ya malamu te so bolingo ya na bino bookani ya na bino yotia la hiérarchie na nzela na yango discipline ekota na kati na bino toyebi ke atata na bino bambuta na bino bakio surtout bayana esengo parce namonaka ntango mosusu protocole alingi abunda na molingi protocole parce alingi asala makambo wana ekoki te donc loyala bana botosi loyo bakotosa bino nzela oyo surtout po losala mosala na bino malamu po bato oyo surtout baoka esengo tata nzambe moto atambwisa biso na mosala ayoka mpe esengo mosala ya ye soko olinga nde ayaki te kana ozwaki protocole lelo protocole emini libanda mpo amini lingomba esi etelemi
ndomba ekangami esika moko te ntango tokokenda mosika mbote bino mpe baprotokole olanda epai nyonso tu lokokenda nalingi tokana biso na bino wana comme ça motu moko ayala étranger na kati ya mosala eyali te lolingana loyala kuswana esika bato yali soni mingi lolingana bolingo ya solo olokoya tota nzambe akopinda biso lolingana losalisana comme ça soko mosala esali ntango lokola bamindele bayaki awa bapaya bayelaki biso ya mingi ntango bake losala bilan tete ya mosala na bino losalaki lotala nano soko nyonso tu eyalaki malamu ou bien faute moke eyalaki donc napesi bino merci na kosenga bino loyala na volonté ya malamu mpo losala mosala malamu kozela te bafuta yo kozela te bapesa bakado kozela te na nsima ndako bakenda kopesa bakomission mpo osala mosala sala mosala na yo tata nzambe akufuta yo oyo biloko nyonso tu tokomona yalika biloko provisoire oyo kozela biso kuna wana mutu ezi définitive nasilisi bona na kombo tata na ngangeli mosantu amen. Kimbangizi moye bokolimisa ngai tozoza ngonga mulai kasi soki totia yango na radio mingi tokoyoka te me ntango tozali biso nyonso esika moko nde tozali kolanda likambo oyo bapapa balingi na biso nini oyo lelo ezali komonana ke papa mbenza alekisi papa simoki bapengani mpe alekisi papa zako mpe alekisi nzoka nde batata bapesaki biso bainstruction nyonso eza boye te po soki tolandi yango otyango babande na baradio mingi tokoyoka na biso te lokola eza mokolo na biso yango tozozwa ngonga molai boye po ete tokende na likambo oyo tokozala na yango mingi maloba oyo ntango bazalaki na mouvement wana te yango batata balingi ndenge nini bagroupe na bango bamouvement na bango ndenge nini ekoki kotambolela po ete tozwa elonga oyo message ya bachauffeur papa Diangenda asadresaki mingi na Kikongo bamba te batambolisi bazalaki mingi bayebaki Kikongo yango toluki nzela totraduire yango na Lingala papa Diangenda alingaki koloba nini yo papa Chimite azala mpe pembeni awa bozala na papa de la ville esika oyo ya kobosana yo obakisi paseke ngeye Kikongo mpe meneki azahabu siku myani mikatulili bamibeko na ye oyo papa Diangenda asieli biso lelo ekomi ya sika transport oye siko emonani lokola ekomisi ya sika paseke oyo tozo kosalela na transport yango mpe ye papa Diangenda alobaki donc nsima ya ouverture ya temple Kombo ya tata ya mwana peza ta molimo santo. Merci nzambe na biso pona kopesa biso maloba. Ya solo deuxième message ya papa Mfumo Longo ezalaki na Kikongo message wana ndenge moka lobeli yango apesa yango le 11 avril 1981 awa na Nkamba witalelaki mingi bandeko na biso ba chauffeur ndenge toye na fete na biso bato na bato balandi oyo ya bango nde likambo monene ezali na kati ya message wana toli oyo papa Mfumo Longo apesi na biso bana na ye
bakumbi mituka pamba te koyimayima mingi ezalaka kati na biso surtout biso nyonso toyebi yango. Papa Mfumolongo abandaki kolinga mingi kotambola butu nde kuna ye kolobela ete ezali bolingo te ou bien moyen ya kofaire souffrir bachauffeur oyo ebandaki kosala ete ye atambolaka butu, kasi ezali mosala nde ebandaki kolokela bongo. Alors biso ntango tozali komona bongo biso bachauffeur tokoyimayima mpe koloba mabe ndakisa mingi ezali kaka bachauffeur te, kasi mingi meme ntango baye kosenga yo ekateli quelque part likambo oyo biso mingi tolobaka yango tofutamaka te, na lingomba bafutaka biso te. Nde kuna papa ayaki kobenda matoi na bandeko na biso bachauffeur, nde ayaki kotalisa lisusu na bachauffeur bayeba ete ngai, c'est-à-dire papa Mfumolongo moto azali koloba nasi napesa bino na maboko ya tata. Donc ntango bozali kotambola ezala butu ezala moi esengeli boyebaka ete elongo na tata. Donc makambo nyonso oyo kosala na kati ya motuka na yo yeba kose kontrole, comportement ezala ya kitoko, maloba mabe te tango ozali na volant, tango ozali na kati ya motuka maloba mabe te. Foko lakisa bizaleli ya kitoko, et surtout biso tozosala na kati ya lingomba lokola bamangomba nyonso te, kasi lingomba ya tata Nzambe, lingomba ya nkolo Yesu, lingomba ya tata Molimo Santo. Esengeli comportement na biso ezalaka ya malamu, masolo ya mabete na kati ya mituka ndenge tomonaka yango na bamituka oyo ya transport mosusu oyo tobengi ya bacommerçant. Okende kokuta kuna okoyoka batango mosusu soki bozali kuna na kati ya mutuka yo na bana na yo to yo na tata na yo to na mama na yo biloko mosusu ebetamaka na bamituka, c'est-à-dire ba moyen. Sinon alors ekoki kopesa yo meme na courage lobi yo moko loki mutuka ya yo moko pour que ba bêtise wana oyoka yango lisusu te. Kasi ba bêtise mosusu to maloba mosusu ya mabe ezali koyoka na meme na bamituka oyo ya lingomba ya kimbangiste oyo biso tozali komema. Kuna nde papa ayi kotalisa biso ete esengeli tobatelaka mibeko ntango tozali kotambola, tolakisaka ete tozali bana ya tata Nzambe, masolo ya mabe te. Ayi kotalisa biso lisusu ezali nango mabe te kokumba bamama na kati ya mituka oyo biso batata tozali bachauffeur, kasi mingi tango yo okumbi mama na kati ya mutuka, sino okozala okolinga ete azala kaka toujours pene na yo, atutana na yo, surtout ayeko épingler mingi ba aide chauffeur, parce que mingi ba mama bazalaka na sima obe ba client bazalaka na sima, place ba aide chauffeur bavandi nde ayeko talisa biso ete ezali mabe te, kasi totosana maloba ya kitoko, comportement ya kitoko mingi tokomisi bamituka na biso ba hotel, c'est-à-dire na kati ya mutuka
okosala bikobo na yo na kati ya mutuka oyo ozali komema obosani ke ntango okendaki kozwa nzela epai ya papa apesaki yo mai papa apesaki yo libondeli obosani yango kasi mutuka tokomisi yango bisika na biso ya kosalela oyo nyonso tolingi tokoloba n'importe quoi kosilika mpona baclient koloba mongongo makasi mpona baclient tokolakisa meme orgueil epai ya bapapa ntango bazali kotinda biso tokoloba meme na baoyo tomemi soki nalobi boye soki nasengi boye boyebaka ke tofutamaka te boyebaka te tosalaka benevola nyonso wana nde yango papa Mfuma Ndongo aye kotalisa biso aye kopekisa biso pamba te soki lelo tozali komona ke on dirait tozokomimona banéglige ndenge likambo alobelaki na bandeko na biso ya SPC batu pamba me toyeba yango ete kuna tozali kokende nzembo biso moko toyembaki yango nzambi wa vova vosendo tubaka votuzizila nzambi wa vova vo wantu tukala votuzizila eloko kaka basengi na biso tozala na patience tozala na maloba ya kitoko biso ba chauffeur biso ba aide chauffeur tango batindi yo koyima te yo telema nano kende tosa ndenge batindeli yo oye na suite ya kitoko nzambe abosanaka pasi ya moto te nzambe asalisaka moto mosala ya pamba te lifuti ezali me tozelela yango na bobangi tozelela yango na maloba ya kitoko tozelela yango na kati ya bolingo na banza mpona ngai mwa moke oyo na simbi na pesi maloba epai ya ndeko na ngai papa Masala Shimita akomplete oyo ezali. Merci papa na maloba na kombo ya tata mwana pe tata mwana mosantu oyo ngai na retenir oyo papa alobi na biso mpona ngai namoni yango nouveau départ parce que papa azongisi biso na mibeko atalisi biso ndenge nini biso bachauffeur tokoki kotambola po alakisi biso maemanso oyo tosalaka mabe arapele biso yango alors eza nouveau départ oyo bapesi biso surtout ndenge otoloba balangage ya mabe epai ya bato oyo tomemaka bacomportement ya ba-aide chauffeur vis-à-vis na bamama oyo tomemaka na kati ya mituka papa arapele biso lisusu yango e alobi na biso boye mpo na ye likambo makama ya baaccident esi alongola yango me soki yango ezokozonga seke na kati na biso batambwi moto asali likambo oyo esekelisi nzambe te yango wana tokomokutana na makambo wana arapele accident oyo esalemaki me ntango akali alobi ezalaki erreur baerreur wana eyaka mingi na balolinge ntango bozokose comporte bien te bozotambola malamu te baerreur mpe eyaka alors yango wana bendi biso matoyi tolanda mibeko ndenge ye alingeli alakisi biso ndenge fo tozala bana boboto bana botosi topesaka balangage ya malamu bareceveur tozala poli envers bato oyo tomemaka biloko yango wana papa alakisi biso pour ke babiloko mosusu apaseyela biso te aye kolobela komba kofungola misu tomoni yango ebele toyoki yango ebele biso bachauffeur tozwaka bakisi toyebi te mpo tosala na kompani ya nani oyo tozozwela kisi koloba kisi nganga banganga ye oyo moto azoloba na biso lelo me biso bachauffeur tobipesaka na biso ntango okende kosala badistraction inutile ya kozwa bakisi alobi kisi na biso eza mai ya nkamba me bachauffeur ebele batambolaka na loyenge soki otuni na kati ya motuka na ye mai ya nkamba eza te nazokumba motuka ya kimbangisi eza soni
papa alobi na biso maya nkamba wana soki deja si opakoli yango satana soki ayepa bwaka zelo donc po asala likama eye soki na parabrise moye ezwa yo na misu eza te tala nano sekret ya monene wana oyo biso bachauffeur toignoraka nano oyo toyebi te me ebele ya bandeko soki okosi na motuka na ye okomona maya nkamba te eza te me azokumba motuka ya église kimbangiste soit azokumba bakimbangiste donc eloko wana mpo na nga nakoki kokende mosika mingi te papa apesi biso un nouveau départ donc alakisi biso ndenge tokoki kotambole donc tolanda kaka oyo papa alobi na biso tokomona te nyonso oyo tolobaka nyonso oyo tomonaka ya pasi ekozala so pasi mpo na biso te nasuki bongo na moki oyo papa na retenir na komba tekama te mosango en plus merci likambo ya kosambela lisusu vraiment likambo même papa mfumambanda alobelaka yango mingi mpona biso bachauffeur c'est vrai tonégligeaka eloko wana mingi barezo ekoma nini na kote église te tala kote église omona babenga briske mais okobengama mpe briske obimi ochange teni okei mais biso bachauffeur tokotaka église par hasard ndakisa ndenge tozali awa eza fete na biso soki totali bien baprotocole oyo baye ebele baesese baye ebele baye bakolo te biso bachauffeur nde tomemi bango mais biso batomemi bato oyo tomemi biso tozobima moke bato oyo tomemi bazobima mingi négligence bachauffeur ebele bazalaka azobima akutani na papa te mais bato ya ngai nazomema ya papa mais akutani na papa te azwi bato na biso ya église kimbangisi ake na bango sa meme akutana na papa biloko wana nyonso yango papa arapele biso yango nalobi c'est un nouveau départ mpona biso bachauffeur yo to retenir ke toza na obligation ya kokotaka église chaque fois toza na obligation ya korespecte bato tomemaka surtout bamama papa alobeli yango ye epai na ye ezala kutu malamu te apusa na pemene ya mama ye moko ali mpona nini mais biso bachauffeur na bareceveur soki omemi bamama na kati ya motuka ozomona ete bamama nyonso bakomi basi na koloba de n'importe quoi yango wana biloko wana papa abendeli biso yango matoi tosala keba tomibatela mpo mosala tozosala eza mosala ya pasi mosala tozosala mpona ngai ezokosangisa biso na baservice oyo nyonso okutana yango awa na kati ya fete oyo mosala na biso sécurité eza na kati service ya protocole eza na kati donc matei oyo bapesi na baprotocole ekosinga lokola epesami mpa na ngai pamba te biso moko tozala na service wana ntango tozomema baclient biso moko togardaka basakoshi na bango babiloko na bango nyonso donc service ya liboso tosalaka na protocole na kati ya mituka na biso mpo na sécurité ya bato wana biso moko lisusu toza kosalela sécurité ya spc mpo lelo biso bato liboso toexplore bato tomemiki baza bato mabe mpo sécurité ya spc na information eutaka nani mpa na biso donc bachauffeur toza na mokumba monene oyo fo toyeba donc départ oyo papa apesi biso vraiment bandeko na ngai totyango na misala pour ke oyo nyonso tokosenga epa banzambe na biso tozwa yango merci papa protocole oye SPC oye transport oye batechnicien oye abanza biso nyonso totondi moyen naloba na motu moko moko ezali te avo totie baloba nyonso wana likambo tokobakisa sete makasi na biso bachauffeur ndenge tokomisaka bamama oyo tokumbaka bango nyonso tokomisi bango basi na biso esika wana papa mfumu ndongo abeteli yango mpenza sete makasi tolandi te tolandi te po ntango wana ozomona eke mama aza kovoyage aza na problème sérieux fo kaka avoyage kaka na motuka soki yo olobi eke olingi ye ntango akoboya akotikala eza ndenge wana te alors na esika wana toyoki malamu donc ezala na biso bamessage oyo tozalaka nango totyaka ngo na batelefone soki oza na
problème na service ofongoli nanu telefone na yo oyoki nanu message yango papa alobaki nini eza boye te na ntango wana okoluka susu moninga te yo moko tokomi na technique makasi ya kotia bamessage na kati ya telefone oyo ya yo moko eza boye tako tobana ya 8 ans 10 ans mona atie message na ye oyo alingaka wana yango tosalela yango mpenza ndenge wana nde nalobaki ke bokolimbisanga pamba te tozwi ngonga molai na libanda me yango mpona kosukisa tozali kosepela 105 ans ya papa Mfumalongo papa liangenda kotima kasi na matei na biso nasepelaki toyoka se maloba na ye ntango akokisaki 70 ans soit 70 ans likambo nini ye alobaki na biso bandima tata Simbuki Mbango nini asengelaki biso ekozala biso kaka 6 minutes soki tolandi 6 minutes wana nde tosilisi prince Tankunyo tata mwana mpe musantu ya divoso to senye bulimisi solo to l'accès négligence to zala kana bisu ne sengo poate to sali samaninga te tomate oyo kanina ke banda 88 to lobake to zala na préparation munene motu afini ngai kambute pamate yonza mele biso ofinga maka otola maka suka ne yango to bomba kiyo ya solo 70 ans de 70 ans et kukakine solo to sepela kasi pendant le lait de la bisu tout ça les requis ndengene te honza maka tobo kisandeni yo sengaki tokokite pamba te makambo to moni yango lokola lise tata ko kama tala biso kanda koleka te bana baleni ngai moko bana leni ndenge mona ko yomba papa fasomo de mo leli yemi kamiso yemi tata limbi kamsi kata pamba te yo zele kaka tata kina to kumi sama mbongi sila misila kamzila mokoro yo lingibi to senga bulimi mbeko tika bisi na fasi te nzami tata koni yenzoni musanto mbongi bisi na fasi te tozale na ikimi ni mosusu te bobani izali yo esuka na likambo izali kaka yo malgré tucholi yo malgré tout ça kana ni yoso libisa bisaka mo wala bisaka to kuna solo bana neyo e ko te pele bisaka to zale ne yiki ete o ko libisa biso o ko sele biso o ko mo bitela biso ma to ko voir e pele pai na yo ko bisameli mitano na yo wa te bismana na yo to se pela 70 ans to mon impasi batata na biso bakofi to joué indépendance depuis le 30 juin 1960 quand c'était la place de la bisikilité to ne ko na permis banganga ngaba nyoko le biso bato minene ba nyoko le biso e to zero ko nyoko magatena ko maleno nzabi tata ko ni zero santo salisa biso tomona tomomana surtout na kati na Afrique nzambe tata ko ni zuru musanto yimbisa bisu pamba tege subwana ne zalaka bisu bato mwingi tusalaka yimbisa bisu mbongi sala bisu papa mbongi sala bisu e won kala bisu mawaye yimbisa bisu kaka sala pasi na bana na yo bazal ko mona na babu moite
kwa bate basiba yimbi malamu de yo tata uzani okosali taka 28 na bango to me pesa na maboko na wenza meta tata nzuri musanto kwa choko bisamekano na yo to zali elikia ndio si wana 70 ans yo nzambe na biso okolobela biso bana olobaki ete tozala bana na mibeko tozala bana na bolingo etosala misala tozala komeka nzambe tata nkolo nzungu santo okela bana na yo mawa tomepesa na maboko na yo longola biso mawa salisa biso papa mama mwejo biru bato kozele kuna nzambe tata nkolo nzungu santo kozele kwa kaka nzembo yo moko tindi yango kwa teto mbele la isika na yo na wala bisukara ndoto za labande melsoro nzambe tata nkolo nzungu santo kisa nulendo na yo na bana na tata ba mama bana na bisu tozala elongo totambula lokolo moko totambula makulu mibale te lokolo moko oya otosi salisa biso mpaka tokokisama ikano na yo pate yo osepela bato batioli babengi biso bamagicien babengi biso basorcier babengi biso baframason babengi biso barose chrétien mawa makambo bango moko basalelaka bazala kobombolona yango kasi ata nde yo okotaka na yo te tokoyiba bango kaka nzambe na biso lembisa biso kaka topesi manso na maboko na yo tozala kosenga kaka nde mutu mwindu akoka misalela ye moko pamba te mayela opesi biso yango manso osi opesi biso basava na biso bazali kokisa biso yango nzambe tata nkolo nzungu santo salisa biso po ate tokokisa mikano na yo limbisa biso limbisa biso limbisa biso po ate tokokisa mikano na yo na nkombo na tata na nkombo na mwana na nkombo na elingi santo amen. Kimbangizi oye Mkamba oye oyo message asuka ndenge papa ndenge ndakokisaka 70 ans soit 70 ans lelo oyo akokisi 105 ans liloba na biso ya tata molimo santo papa simoki babukiangani alobi ete na 105 ans likambo ezali ndenge ye moko alobeli yango vito zongi na 0 elakisi ete ndenge alobeli yango ye moko papa dengenda awa na kati na lingomba basavant tozali te tozali te ebele ne bamama mpe bazali bon ye na libondeli na ye ya papa dengenda alobi eke likambo moko moke oyo ye alobi ete soki totosi na bolingo mibeko mpe misala ngonga na biso esi ekoki po ete misala na biso wana ya kisavant ebanda wana esongo te liloba ya papa mfumolongo papa simoki mbangiangani kuna na Brazzaville lelo nde yango wana donc na message papa dengenda oyo touti kotia sikoyo ebandeli na ye alobi ete négligence donc makambo nyonso ezokendeka esika wana na négligence toyebi likambo me ntango tozali konéglige toyebi mibeko kasi na ndenge tozali konéglige kaka moi mpe makambo nyonso wana eyela biso eza te nabanza tozwi mingi na mokolo na lelo oyo ezali mbotama ya papa Mfumalongo papa Dengenda Kuntima na 1918 le 22 mars et na 1992
le 22 mars bozongi libela ya nzoto ya papa Kisolokele awa na Nkamba. Wana esengo te tosilisi wana ukomba tata mwana pe mulimo santo. Amen. Ba protokolo oye! Espèce oye! Transport oye! Okombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo ya mboto tonda maloba ya nkolo na banza moko te kati na biso abosani yango ke epa ya tata bakendaka maboko pamba te. Donc soki totondi maloba papa akobondela nsima libondeli ya papa bino baprotokole otieli biso basali oyo nyonso obongisaki po ete obonzela nzambe na yo ezala $100, $50, $200, $20, $5, 1000 francs, qui 100 000, 200 000, 500 000 francs, tout est pambate papa pe alobi mingi esengeli ndenge ye moko papa mfumo longo dernièrement tango ayaki mpona enrôlement toyaki kotala ye biso bana Nkamba. Alors tango tolobi ete papa tolingi tolukela yo lipa alobi lipa bokolukelanga ya marke nini pamba te ngai nalingaka lipa na nga ya solo milinga. Tolobi papa ndenge elobi yo tokoluka kaka baboulanger oyo basalelaka na bafuru ya bakoni pour que lipa na yo eyoka na solo ya milinga. Donc lelo biso pe tozali na fumoto na biso azali na biso yaya na biso azali nkolo na biso yazali atei biso mingi esengeli ete toluka na fiske ata mwa mai ata ekozala nango ya malili te me mai wana ebima lokola mai ya kalebasi baoyo tomenaka mai ya kalebasi peut-être toyebi ntomo okalanga mumazamana. Donc soki papa asilisi libondeli na ye bakotia sani epuis totie mbala moko tokote na ndako nzambe po ete tokontinue programme na biso tobongisa maboko totonda malendisi ya tata nzambe nkolo Yesu pe tata molimo santo tozwi lelo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Tobondela nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkolo Yesu papa Simo Kimbangu topesi bino lokomo na maye oyo bokosalelaka biso mpe kozali kosalela biso na ntango nyonso yango nde topesi bino lokomo. Lelo tozali na date ya le 22 mars en 2023 tozali kokanisa mbotama na yo papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima na 1918 ndenge ye tata molimo santo obotamaka na mbala ya mibale ndenge olobelaka yongo poko papa Simo Kimbangu na 1910
eke ekobotama lisusu mbala mibale na 1918. Soki totali malamu mbotama ya yo papa Diangenda na 1918 ezalaki nde suka ya bitumba oyo ezingaki mokili mobimba babengi Première Guerre mondiale. Ntango mbotama na yo bitumba nyonso wana esilaki. Lelo oyo ndenge tozali kokanisala le 22 mars l'an 2023 tozali kokanisa lisusu na 1992 le 22 mars bozongi libela ya nzoto ya oyo papa Kisolokele awa na Yelusalemi. Ndenge olobaka yango ete okotika nzoto ya biso bato na mokili un certain mois de mars. Yango tozali nde bana ya mapamboli. Eloko nini likambo nini tokosenga na mokolo na lelo oyo ya solo bopesi yango na bana na bino ya maprotokole ya kimbangisi ya mokili mobimba. Bopesi yango pe na bana na bino ya SPC ya kimbangisi ya mokili mobimba. Bopesi yango pe na bana na bino ya transport ya kimbangisi ya mokili mobimba. Toya kokutana awa na Yelusalemi. Kolela na tina ya mpasi eza na mokili. Botala mabunga na biso te. Soki totali mayema sa kolekana na mokili mobimba. Bino bolobi yango ete pasi ya mokili nde kosila kaka na mabondeli awa na Yelusalemi. Yango na mokolo na lelo mbotama na bino bozongi libela ya nzoto yo papa kulto awa na nkamba. Tosengi ete kimia eza na mokili mobimba. Bisika nyonso na mokili mobimba bamboka nyonso eza na bitumba. Boloba liloba na bino ete bitumba nyonso wana ekoka kosila makila ya bato etika kotanga biso nyonso tozala na bosepeli. Likambo yango nde toye kosenga epai na yo ya Tata Molimo Santu na yo papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Diangenda Kuntima pe mama Mwilu. Mokolo na lelo yango tosengi okombo ya tata ya mwana pe Molimo Santu. Amen. Service protocole rapide la biso basale.